Bonjour Mbote Salina bandeko nyonso balandi nyonso ya Eco RDC. Batu tout o nyonso basutenaka Eco RDC na émission na bino Paradis des Stars. Paradis des Stars ezabo mukona lelo Fanny Kataleya na cadre ya musala nanga pe na cadre ya boss nanga Jean Thibaut Chibwabwa. Boss na bangengene donc boss nanga dona lingami bakota liboso boss to so kota liboso en tout cas bo ba excellent pipi na mungwa hein et ça la bien boss nanga ba mbote belé puis ba merci mingi na bandeko tout balandaka Eco RDC émission na bino ya Paradis des Stars oza bongo présentatrice nango eza bongo Fanny Kataleya Mputu hein ce qui na lobi bongo donc na mona vraiment merci na ye moko lisusu mon papa chéri Oeza bongo Mama Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo ton na papa chéri za bongo papa Willy Nkongo merci na Selema Samba babijou l'homme noir dans l'océan mobalo akoma obanga mwasi moko aboya ye merci sous son maman bapesa nga conseil makasi ezabongo mama Jackie Kilaba sans plus tarder mukona lelo Fanny Kataleya na yambeli bino invité moko o bino nyonso bolukaka na banda kuna bino o bino nyonso bokomela kinga Fanny to na besoin o yambela biso artiste na biso tolingaka mingi avanga moko na présenter na sengi bongo na ingénieur Caleb Nkongo afungola caméra comme ça ba invité na nga tout bandeko nyonso ba Holanda Eco RDC hein Lorette Chibwabwa mona boss za boss amuna Taboufat motema ya Cyril hein Taboufat motema ya Cyril en tout cas merci mingi papa na ba part na ozo pesa na kata Eco RDC ezokoma to fongoli mba moko komona invité na biso moko na lelo bonjour papa. Bonjour Fanny Poutou, la naturelle Kataleya Ndeka Tolobara. Salut. Merci beaucoup papa, merci pour nous accompagner au Zabongo ndengo souhaitenga. Toyebi na biso oleka na ba place ebele o pesa parcours na yo oloba o Zabongo e bandeli na yo ya vie place o bandela vite mais place o bandela makamna théâtre mais ko sa biso susu bien na kata Eco RDC loko ezambala ya yamboto yambayo o betela o pesa biso un peu parcours na. Merci na internaute nyonso o balandaka Eco RDC ya boss Thibaut Chibwabwa. Parcours nanga eza vaste, eza vraiment moulayi nde na mesana koloba na banda na théâtre professionnel et kuna nazaki na compagnie Lokombe sika pia Paul Mbunga Kumbu a encadrangai elongo na Don Dieg nankaka na le Rocado Mayas nyonso bongo après nayaki ko koma na théâtre populaire oyo muninga nanga ezoka yenda bendakanga na bokambami ya Ibara Premier et coach na biso tozala na batatuka lombo na bakoba et après bon il y a eu un moment où on a tiré dans ma théâtre parce que les responsabilités benga kinga et puis bon vers 2000 et quelques ndé na mekaye ko ya kozonga na ndenge pe et yesu kitoko boye na elengi ndenge bino bolingela kanga en tout cas bino nyonso lo sako esika bozali na lingi bino mingi parcours na ngai eza mulayi mais na kati yango mwa mukepo to pesa pe tango na ba question lemso ekozali belé. D'accord, merci mingi toni mwa mukeko yeba papa Serge kombo na o vrai nom na o ndenge ba bengaka Serge Pasteur Patron yango eza vrai nom na o ou bien eza surnom. Ouais, kombo nanga véritable nom nanga eza Serge donc prénom nanga eza Serge nom nanga eza Mwembo poste nom eza Mo Elombo. Marié, célibataire, combien d'enfants? Naza père de 3 enfants. Naza père de 3 enfants. Il y a 6 ans passés. Donc ma première fille a 21 ans. La cadette a... La cadette a 6 ans. Donc, Naza, père de 4 enfants. La première a 21 ans. La cadette a 6 ans. Voilà, et Bandelinayo, selon parcours, nous dengo beti. Et Bandelinayo, dengo beti. Mais si koyo, groupe Nini Oyo et Salake, et Bimsa Pasteur Patron, na Katia Kishasa a. Et Zalaka, groupe Delta Force.
groupe Delta Force nde e bimisaranga na Kinshasa awa babandai kobenganga Tatukan Sonda na groupe Delta Force vers les années 2002, donc 2001, 2004. Bon, en fait, il y a président Delta Force. Et bon, au comment na niveau ya kokota na nzonzingi ndenge ni? Ah voilà. Na salaka nzonzingi na Jani, na Christian Petit, mutabenga Christian Petit. Tout ça là, mais ça n'avait pas d'impact, hein? Ça n'avait pas d'impact sur moi-même. Et après, bon, l'heure naïe, vers 2011, Major Bissadidi, par les billets, il y a mon petit frère et ami Ali Mampouya, Abenga Kinga, naïe, Namegi Kosala Ekimelo na Major Bissadidi que je salue, mon papa, c'est celui-là qui m'a aimé. Nasali Ekimelo na Major Bissadidi, banderonanga na poto bandimaki. Et Major Yemorope Andimaki parce que na pesa qui le meilleur de moi et c'est là ndena ko s'exploser pe na pasteur patron tant pasteur patron et yé ndé est confirmé qui je suis. Kolandisa ndenge olobeli que place yo zo succès ezaya pa ya Major Bissadidi. Na ndenge batu nyonso balobaka ebele ya batu baloba yango qui est pas ya Major tango ye obandi abusali sa batu ba filmer ofele yo tandis que yo pasteur patron yaya papa ya bande ko belé pe ya balé ke belé yo tango ya ki na flat ya les amis pour nous tourner bayambaka ololenge ni. En tout cas, merci beaucoup à Mama Via, merci beaucoup à Ali Mampouya, merci beaucoup à Ancien, merci beaucoup à tous les amis Oto Salana Bango et Kimelo. L'accueil était chaleureux. En tout cas, merci et surtout un grand merci à Pasteur de la Foi parce que c'est celui-là qui m'a bonnement accueilli. Aïbisinga na mondo oyo papa nanga tokanga makana Yesu soki Yesu te eloko musu ezate ko luka biluka lukate Yesu aromatisa yo et les preuves sont là. Les preuves sont là. Yango bayambaka bien, en tout cas bayambaka bien. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Mama Via comme si ayeba jenanga banda kala, donc elle me donnait des espaces, il y a travail. So, en tout cas batu batala ekimelo ba mona travail na sala, donc c'était mon premier travail oyo propulsanga na poto yango na kolandisa ndengo lobi wana pesi bongo Dorsia, hein? Dorsia na mboka Rostov, Dorsia mwasa mokonzi. Ba merci penza mwasi ya mokonzi. Ya ba merci yango wana Dorsia na kata Rostov. Mama fanda na umela, vanda na ngwende na yo. Papa na ngai tozo continuer libanga na kotuna onda kisa ya ba question na biso. Combien de films oyo joué na Major Bissadidi tilelo? Beaucoup de films. Nako énumérango te eza ebele tellement. Eza ebele, en tout cas vraiment eza ebele. Nakata ba film nyonso joué na Major, film nini oyo mona et pata yo contenu et jouer na yo moko. Na ba film nyonso na joué na Major Bissadidi. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai donné le meilleur de moi-même. Mais banderonanga o balandanga o balinganga bino nyos iboza ebele frère Guilin Lalasi na Dina Kasusula et Shula Douce Kambi bolinganga bino tu na bosanite Lidi Mayele film oyo e patanga nyonso na joua bien. Mais oyo est propulsanga pe pesanga combo et sa pasteur patron. Et ces noms là étaient la référence nanga yango mais ba film nyonso muto aza fan nanga oyo alandaranga oyo asepelaka nanga ndeko na bino ayebi ke mbala mingi Mama Eveline et na mère vala ba yebisa nga pasteur patron film wana ojuango danger. Un film où est marqué on a vu non parmi les films nyos oyo joua les pasteur pas. Non, et marquant gâté.
film oyo et propulsanga parce que c'est ebimisa là non c'est pas non ebimisanga te mais c'est par ces films là natikala na kombo nango donc so lobby na luka Serge bato ba retourna Serge wapi pasteur patron bi ah neti mama alua Pélagie sera luka na posa numéro à Serge wapi pasteur patron donc yango nde tikala le roi moi référence nanga yango nde na lingara mingi Katalaya. Immortel Fiston Malula ya ba Malula en tout cas moi mobalo azana pembe azana beauté na ebatika vanda nende nga vandi ne donc bakokiseleka mungwa na ba nyoso balingake mungwa na pilipili Fiston Malula olobaki totu na pasteur patron question yo j'espère que osé akosepela parce que question yo pasteur patron à répondre yango pasteur patron mais kako betela biso moi muke oeza des avantages par rapport à Moussala ou Yozo Sala. Ah, Ig, Evi, Eonga, Kaya Desem, Konzia Tatou. Ah, bah avantage, bah désavantage ça est belé par rapport à Moussala Nabiso. Yango mbala mingi tango na sola kana muninga na Blaise Kanianga l'incorruptible. Alors baranga lobi Gino Salaka Moussala. Mukolo nzamba ko pambola yo yebite ba des avantages ça est belé alors et ça ne nous donne pas hein l'opportunité ya olobango parce que c'est honteux hein et ça moi soni parce que vous savez na musala to sala nous manquons de beaucoup de choses hein nous manquons de sites nous manquons de tennis. Nous manquons de beaucoup de choses. Tout ça, la musala o maquillère azate. Oza maquillère yomoko et costumier azate. On comprendre hein? Bah site o eza approprié pour nabiso ezate. Il y a plein d'avantages, des désavantages, plein. Pinza plein. Bah des avantages eza ebelé moyen que tu obéter dans le solo ezate. Mais nous demandons à ceux qui nous aiment mais dans la mesure du possible, faute de quoi le travail se meurt. Yango. Ce qui te lobby toke sur côté à wana total la kibongo ba nini oza bongo ba désavantage parce que ce total est côté à avantage. Ba avantage est que ce travail nous ouvre le monde. Hein et fungoli biso mokili mobimba. Na yebana kina dadi kondete yazana Brésil na yebani naye. Na ebana na papi 15 T na mwasine Charlène na ebani na bango na ebana na Pascal Yombe T na Animushinga na ebani na bango na ebana na Natacha T Natacha Oya Germain Lambala na ebani na bango hein omoni efungoli biso moi hein na ebana Nancy hein Nancy Foutila la belle T na ebani na bango. Donc fungoli bisongo ba porte ya yebana na sali relation na monde mobimba komanda États-Unis komanda États-Unis ti Afrique na yebani. Donc avantage nango seulement yango wana que j'ai des contacts partout dans le monde yango. Donc à part yango avantage musu ezate. Avantage musu sukaka ezako et na koko tapé na bureau procureur na appel car ya pamba sans audience yango mais avantage monsieur ezate wana bongo eza pasteur patron koloba mais eza na question moko na tuna kiyo malgré au dévier yango ngai kataleya na tuna kaka là je profite directement ya kopesa mbote na producteur na ngamoko Mazar Zolozolo Bisadi bon séjour na kata Kinshasa na pesi na Sele Masamba ba bijou na pesi na yemoko lisusu Hermen Kaba na pesi na yemoko lisusu o tobenga kabongo dadi eza bongo Titi Kalou Marcelo na pesi na Rémi Kilola Gilles Bavon poète na kota na question oyo ya ba producteur. Question liboso eza par rapport ya côté ba producteur ndenge na lobaki malgré au dévia ki yango na zongeli yango konda kisa kotuna
producteur babiki Major Zolozolo afutaka première fois ce que tourné théâtre na groupe naie qui afutaka te yo attend que moi na naie mutu o ya bimisi ko défendre était pour nous défendre mais yebisa biso vérité parce que la seule vérité c'est pas nao. Voilà. Ndengo yo lobby soki afutaka batu te ndengo yo lobby mais moi ça fait la différence parce que Major Zolozolo Bisadi m'a accueilli comme un frère. D'ailleurs, pour preuve, et il m'aime bien. Hein? Sokaye ki chassa benganga to kutanaka to sololaka. Et si batu bazali moi baba hein ba nungu ezanga te. Même Major Bisadi m'a accueilli comme son frère et mon premier prestation ezaki payant. Nazala surpris. Parce que yemoka yebsanga lobby nga batso ba yemba liboso na futaka bango te mais yo na comprendre te na chola l'art ndenge nini et puis lobby na Ali abina Ali mais votre trésor hein bon monter na futi donc vous dire que c'est un monsieur qui m'a aidé de na musala nyonso na salela ye à Futanga de la manière convenue. Donc il y a tikali na société, ngape na kena société. Tout sukele la wana. Mais musa les continuer. Marianne Namboka Lausanne, Marianne Yaba Marianne Namboka Lausanne, Marianne Bambote Belé, merci. Nanyo Sobosa rapona Eco RDC, Eco Makape et Yo Kanaka. BBC Siara Mama, BBC Siara, hein? Bambote Belé, Domaze Do a Mama, Binonia Bambote Belé. Oza. Sani, Peselangana Niko, Meta Mpinga. Bambote Belé, c'est Kazali, pardon. Hein, Katalaya ekomi eyokani meta pinga bambote ebele eutibongo epai ya ngai elongo na Papa Serge yako tuna lisusu eza par rapport ya ndenge bokendaka na ba tournage par rapport à ndé baloba ndé bokutana na ba tournage ba comportement na bino na kata ba tournage comportement ezo dépendre d'une personne à une autre comportement eutaka d'abord na famille nesika famille mutabimeleli au talaye par rapport à comportement mususu ezalaka influence ya milieu nde mutu a affiché un comportement malsain hein ou a affiché un comportement bien donc comportement ezo dépendre na mutu ndenge toyaka bayaya bazali baleki bazali ba camarade bazali et au dépendre na yo so on a respecté Fanny me respectera so on a respecté Fanny te akolo belanga loba mabe na miso abatu au monte que ça la bienté le respect est réciproque et puis mutuel et on akolo baka yangwa et dépendre na mutu parce que nako étaler un comportement te pendant que l'homme soit na aucun influence en milieu yango Tolobé lango pinan pasteur patron. Tolobé yango nan. Soyons sérieux. Voilà. Likambo ezo bigrenier na monte na bino ba artiste ya kobwaka na maladie. Bobwakeli muninga mbasu, bobwakeli muninga mpese, bobwakeli muninga maladie ya lolenge ya ndenge na ndenge. Toi en tant qu'artiste. En tout cas ce que ezali na yebiangote. Sûr. Oui, yo mto lobby. Mais ngana on a lobby angote parce que ceux qui babouent que la muninga malade mais est-ce que yebi que ko acquiser mutu mutakoki ko s'inscrivait de faux hein andimi likambo o ya salité sangomoke bimaka kala mikolele ki kala o intel le rôle aye alekaki na hôpital yango sali ke intel akufa mais tant que to lande les aki na ngobongo te vous savez oui c'est vrai et si kabatu bazali mabe ezanga raté mais Yesu Masiya aleki likolo na nyonso tondi makango
que Yesu aza au-dessus de toutes choses. Bible lobby na kombo Yesu tout genou fléchi. Na kombo Yesu tout genou fléchi. Le rôle a tout genou fléchi. En tout cas, na yebite. Soki batu baza basala ka bongo. Conseil nange zakara ke to lingana to tika makambo wana eza mabe. Voilà, toke côté etali bilan ya carrière na yo bilan na oso to bi que non o c'est la biso bilan na yo. Eza négatif to za positif. Bilan nanga eza très positif. Dans ce sens, d'abord mon premier objectif est là qui Nasala un grand nom parmi les grands. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est ce que je suis aujourd'hui. Et quand on parle des artistes et comédiens congolais, on voit Serge. Nakati Nabango Serge Pazali. C'est un bilan positif. Bien que moi, lacune est ali, mais c'est un bilan positif. Alors, cette année, où ils ont s'achever, l'année prochaine, nous avons d'autres objectifs. L'homme sont comme un producteur, qui sait? Dieu seul sait. Donc on a déjà banto bimisela biso makamda ko ngobeta major Zolo Zolo Mosinzo ya komona ke ngo comme producteur. Non, lui c'est mon papa. Nagobete Mosinzo te, il a papa nanga. D'ailleurs c'est par lui que Serge Lelo a pasteur patron. Mais na lobby, ce qui peut-être parce que nous avons un objectif naïe. Tant que tu as tant que tu as 20h30, 21h, 22h, au sali check-up il y a journée. Naleka ki wapi, nazala ki wapi, nazala ki place ni neti lelo. Ils sont na montre nanga 17h. Nous avons matanga yale ki na biso gelor, atiki biso. Tant que na rozonga na ndako, nazali check-up il y a journée. Ah nazala ki na matanga, na vanda ki na fani mputu. Navandaki na petit nangai de Luamba, navandaki na Mida, navandaki na Moselu, hein? Donc navandaki na bandeko nanga, tozalaki na bango, navandaki na vie de loin. Ça li check up à journée. Après na yo sala checking. Il y a lobby ezandeni na okende wapi. Ah, so na lamuki na bonde linkolo na okende église. So na longo église na kozonga na matanga poto kumpo to memanzoto aleki na so gegelor na lilita. So to longo kuna to okende esika boy. So to longo wana nde na kozonga ndako. Donc mutu na mutu azalaka na projet na objectif na ye. Na osala ba projet nanga. Nzambe nda yebi oyo yenza mazobongisa pona nga ba projet wane ko kisama. D'accord, Ben Brunel, la parisienne, Ben Brunel, la parisienne, Ben Brunel, la parisienne, Toki Bisomo Kondenge Nini Papa Lobby, ce qui te lobby ndakisaya par rapport à ba président oyo batie pona babimana kati ya etonga ya ba artiste comédien okopona président nini. D'abord pona ko élire muto faut que tu aies plan d'action, projet d'avenir, ce que zanini. Le projet d'avenir naie et que plaire nga yende na revoter. Le plan d'action naie est bien yende na revoter. Un point très. Comme conseil na bandeko oyo bazo sala ndeti boye beaucoup feli ndeko na bino ya mobali o akufani bon akufi bongo eza bongo artiste gelor mais baninga msusu ba monanité yo contenu que étant que papa Serge o aza bongo yaya ya ba yaya nyonso ya ba yaya ya ba lekebele conseil nini ko pesa ba mbile telaka na nzete moko te soki telie pa na biso lobby pe ko tele pa ba voisin donc oye ko elinga lelo soki yo monanité mukole okwela yo soki nga na yete est-ce que oro sepela te tout le monde en a makambo boye. C'est dans le malheur qu'on reconnaît de vrais amis. C'est dans le malheur il wana jupe masamba ntaipsa nga makambo wana na pasteur Jean-Paul Mayata en Afrique du Sud. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Et ce n'est pas toujours dans le malheur qu'on reconnaît de vrais amis. Et c'est dans des circonstances pareilles. Hein? Nde mutoye banarana nyo yazali biso toza bandeko
Katina lisanga ya artiste comédien to lingani nde to monani o ba monani te to yebite bazana occupation nini parfois batrangami na musala na biso to sala ka eza musala oyo eza lokola musala basoda et osenga tangu nyonso bo sala ngo lemsu bazana na musala lobi baroya donc to condamné bango nanu te lemsu lobi baroya mais soki pe bayete to bana bango mbala sima lobi baya yango kana kolo. D'accord. Donc Ben Brunel la parisienne, Ben Brunel la parisienne, yomoko yoki bosenga ki biso pasteur patron ndaki se ba bosenga ba question na bino moko boyebi hein mama bino mo boki ndengi ni papa alobi ba mama nyonso mama Brigitte Nkongwe bino nyonso boyoki ndaki se ba question botunaki réponse nango ekomeli bino. En tout cas tabu fatu motema ya Cyril hein tabu fatu motema ya Cyril na kati ya Dallas motema ya yemoko toloba mingi te. Donc tokena kokoma bongo na shit ya émission na biso to bandaki yango. Donc tokende bongo na kosukisa yango ndakisa kotuna comme conseil oyo kopesa na bandeko nyonso ezani bandeko nyonso ba artiste. Aimons-nous les uns les autres. Yango ka conseil. Ba dédicace no ba nyonso ba linga Hollande. O bokumbisinga ngabute. Katalea baza ebele bato na kopesa ba mbote. Ah Noëlla Foukia ou Lukiesa de moi-même. Bazé belé. Bazé belé. La pesi bango nyonso mbote. Bane nyonso balinganga. Na lingi bango mingi. Merci beaucoup. Numéro de téléphone, il y a pasteur patron. Numéro nanga ya téléphone. Blaise Kanyanga, Zwabiki Koma. Et nakobosa na yote ya kuluto baleki. Adrisha motomètre, grand frère propre. Pascal Yombe, na maman Ani Mujinga, bonne année yango. Lidi Mayele, bonne année yango. Dina Kasusula, bonne année yango. Guilé Lalasi, bonne année yango. Papa Pierre Bafala. Bonne année à Ngoyo. Pasteur David Ntumba Motonanjambe ya Mama Léa. Bonne année à Ngoyo. Papa Anissé, Pasteur Anissé Mboula ya Mama Nela. Bonne année à Ngoyo. Ig et Vivodoua et Onga Kaya Dessin Mokonzia Tatou. Bonne année à Ngoyo. Numéro nanga eza plus 243 90 90 10 80 470. Je salue Moutoumoro Yasuka, la belle Solange Ngouma. Merci beaucoup. Voilà, merci, on est arrivé à la fin de notre mission. C'était avec votre humble servante, Fanny Katalea. On a invité Nabiso Mokola Lelo, Ezaki Bongo, pasteur patron Serge. Bagnos Boningakae. Donc, et c'est un ming Ezalaki Bongo Lelo, na Kata Eco RDC, na Paradis des Stars. Toyambela Kibino Bongo, papa Serge. Merci à Bandekonyo Sobaningaka Fanny Poutou et le Ngona Batoutou avec mon boss équipe technique Mobimba. Donc, Bandekonyo, on a bengi na Pesimba Moko, John Batumeni, José Batumeni. Bambote belé mayele bitolo mayele ya ba mayele bambote belé na pesi na yemoko lisusu mamilu kusa ya Lisan Tumba hein bambote belé savane mwati bambote belé. Merci mokona lelo bongo to sukisi asele masamba ba bijou l'homme non dans l'océan mobalo akoma obanga mwasi moko boya e mwasa ngona ni point d'interrogation munene. Merci à mon boss Jean Thibaut Tibwabwa tona lobango penda mikolo na lobango na fia nya se fona bonga mapenda mon boss Jean Thibaut Tibwabwa. Donc moi mobalo vraiment na boy na longoli kota mandefu wana Jean Thibaut Tibwabwa Oumela papa mon boss Jean Thibaut Tibwabwa moi mbinga mobali osala ke mibali bazala mobali azana kati so na lobi bona mo bonbon John Batumeni Oumela hein bino nyos dans mon président hein mon boss Jean Thibaut Tibwabwa na linga mimba kota liboso donc baba excellent pipi na mungba mon boss Oumela vanda nao bandeko tout balingaka ngai ba fan na nga tout hein fan na nga tout ndeti ba mama dorsia ba dorsia bino tout ngale la bino fort hein donc bino tout sans oublier na yemoko fiston malula hein
Charlie Maloula Bambote Belé, bon retour, bon séjour na Yemoko José de Londres Bambote Belé. Na pesi bongo na Prince Loa Bambote Belé, pe Loa Papa Zoyaye Bambote Salé Kano. Donc coproducteur. Merci Mingi, on arrive à la fin de notre émission. C'était avec votre humble servante Fanny Katalea, avec Yemoko Prince, hein, Prince Loa Bambote Belé. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup, check.